moko lola ko tunga mna ya musicien nanga ouais CNN ils allaient à cause il y a qui monstre mbali ya ina Sandraline est-ce que masula bote te bazalaka na bango monstre mobali te ezalaka kaka balofa na veni moko na Dodoma ezalaka kaka bolingo moko ya baba na mikie basalaka na bango pete batika pe osala te pour na bi muta devrait centre na bi Gibson Butokondolo est-ce que Gibson mona pe ko yana ye oui yepa na mona yepa na mwana ngauté matadi yepa na mwana ngauté matadi koya ye tokute na liboso ya lupango kofi na oshwe qu'est-ce genre boni na mona kofi ko nga mona kofi kusa akutanga départ na esko kolongwa na ye bon azaka ne wana azaka no yemba alors no yemba baza ba parmi eux ba chanteur oyo baseki pena ba grand T par rapport au net ba grand frère so bazaki ba babia ba Sam Chitunde bazaki wana ndenge ba beriki tu balaki wana mais eloko ezaki pena ko simba ye makasi ezaki danse bango balingana bango pe bongo so pour que pas ayeki danseuse leader pas lingi était basepelaka pe te ebele kuti bakanga balide pe na bakisi enga bakoya na ye na elika ye falinganga ebele badansesi tikala po sala place olika namona asime pe président de Chichi pa kangi pe président zu pe président. Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par celui qui est et qu'il reste l'incontestable, indéchiffrable Papy le roi carte illimitée, Formula Souka. Baba Nadi. Voilà, un grand merci de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes tellement nombreux à nous regarder en ce moment. Un grand merci parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Voilà, Lélo, dans les émissions, c'est un peu moins émission spéciale. Parce que tu as pour la vérité. Lélo, tout ça, on a Kisinjora. Tu as un peu au solanaï. Testament selon Kisinjora. Un grand merci. Kisinjora, toi déjà, Naïe à mes côtés. Comment vas-tu, Kisinjora? Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Ça va vraiment très bien. N'est-ce que tu es en France? Ouais. Mais on a la King. Ouais. Et on vous signale que tu as Katia Kinshasa. Tu as Katia Kinshasa. Ouais. Et puis on a Katia Kitambom. Bientôt, tu vas comprendre place de tout ça. Et puis surtout aussi, si tu as une émission, tu vas expliquer Chicha Nema Solo, quoi. Chicha House. Voilà, Kisinjora, émission où on a avant tout Bandango, Kisinjora, faut gérer. Pourquoi on a Kisinjora, faut gérer? Ou gérer, qui m'a ramené un story, et vous allez la bonne vérité. Je gère que m'a ramené un story, et vous allez la bonne vérité, na okos na elo mokote. Ne que maman na mon até. Faut promettre biso parce non, na sala émission boyete. Ba tunyo so ba tala ba ozala. Yo ngo sala ngani ochi poto sala ngani. Ba tunyo so ba tala ozala posa ya koyeba vérité et non lokuta. Donc yango souci na ngezali. Ah merci. Kisinjora o gérer na ba tunyo so ba tala biso ke pour sala émission o nyo so lo la vérité et oko sa biso te. En tout cas, merci beaucoup Nano. De un, émission tout na sala ba na poto ba yebi ke Kisinjora lo ba vérité. Nzamba zotalanga pe naza mutu na sambelaka naza mwana catholique naza mwana basango epa bena biso igendongisila na koma nzamba otalanga nyonso ezoleka na émission oyo na koloba eze uchi na motema nanga pesa mamba solo. Voilà. Et l'autre na posa na ngwa mwana
bino moza ba témoin penzambe na likolo o kisinjora nanga to sambelara azomona ki tolo ba makambo ya solo awa lokute ko zalate alors kisinjora mais kako betla sur le solo ya kisinjora comment okutana ko Fiolomide. Oui, en tout cas merci beaucoup. Nga nazana mutunu na bana na zo mo mke naza mutunu na nga ki sport mingi. Vraiment nazara cycliste kala na sala cyclisme bana basi tous en présence on ba kufa mataku ba wala que ça un peu sérieux na ba 96 88 89 ba 90 na mona mke ba l'acception na ba télévision ba ougandais pe ba yaka ba gabonais tout ça mo pe ba course à vélo de tout na gare centrale Sonance ba l'acception dans RTNC ba série wana poka ba lelo ba cassette wana lelo za la rasouté et be ba déjà ba machine wana za rasouté coucou tenana ko Fiolomide na 94 na bossa na raté comment na eboye na mis sur temps grand frère na nga père son âme ba bendo nga chokoro alors bato ke ko tika à sala test na quartier latin na bossa na ngote zalaka na Bandal na Paris wana kofia na Paris na Bandal c'est Paris bon eza thème na soki tchasa ko Bandal c'est Paris parce que ngana mona barumbu mais et ça les cercles communes vraiment et ça qui toko trop et ça très bien et ça ba jeune ba très bien ba pas le quoi ba Paris quoi et Bandal pas c'est Paris ba ça était ça na comment na mona ki ko Fiolomide yango wana ko tika la pena tika la chilelo na quartier latin donc kokota na usko kokote zalaka ndenge kokote langa ba na 4 temps ya koti ba na 4 ba na 5 ba na 6 ba na 7 afdele nga pena sana ba makamnanga ba business nanga kokota siko pena ndeko vanda pena siko na kopa na quartier latin ba na 7 na suka pepe kala kufa neni ba na 7 na 8 ezaki soki toke émission na ba yaya na ba yaba be sans ko Fiolomide au moins nga pe exprime kana loba au moins na kofi abi oh babia na leki na oh babia so ke émission bo zalaka na vraiment bo sa bo boudon voilà kana et comme na so ba so sa émission boye nga pene na kotika na lo engamo kaka na lobi pe mo ape simi nango mon papa sepeli na ba image zebele ba si la route de Bercy ba tala wana ba YouTube de ko fa kanga na nzoto na apecha muke tozolo bela mouvement type mouvement grand frère nanga ba bien ndonga tu vois un peu le quartier latin tilo na quartier latin malgré la sala mouvement nanga musuma dans le quartier latin. Vous êtes toujours dans le quartier latin. Nous êtes toujours dans le quartier latin. Voilà. Alors, Kosolana Kisinjora, depuis 1997, nous avons dans le quartier latin. C'est-à-dire, sûrement, on a arrivé et belé, puis départ et belé. Arrivé, quelques arrivés, il y a des musiciens qui sont dans le quartier latin. Il y a des musiciens qui sont dans le quartier latin. Ce qui est histoire côté. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Bissotan Toye, tant que vous êtes dans le quartier latin, vous êtes dans Tyson, tout ça dans Balebu Kabuya, na kuta da bango bazalaka, tout ça dans baya Samchitu, tout ça dans Mafio Modogo, ba monaka. Soko ba ye. Ko yana bango mingi ezalaki tango ba ya Samchitu basali academia. Wana to moto mo na soko ba to ba Gibson Butokondolo. Ayebi jura to kutangane na libanda. Na présenté pas Fiolomide koya ba soleil ba fali ba buron pela na ba mona bango lola kutunga mna ya musicien nanga lola mwana musicien nanga ba CNN ba océan animateur mo ba tikana ba pote bele ba tikana poto ba danseuse pe bele donc na kutaka ba fifi mais ba danseuse bele ba se bele vraiment to tiriga ndeti moko koya ndeti ya CNN koya CNN mona koya CNN ya ndenge nini ouais ayaka mwana muke vraiment c'est pas mwana muke wana tozana problème mboshi li pasa kei aya sa test azolongo la biloko mboshi pepele donc na ebité tobi mais animateur basali mwana ndeni azoboka biloko mboshi kitoko boye koyene yango wana moko batutu basepeli bake kobeta disque na Afrique du Sud
c'est bon ndenge bakende Bercy nde toyokaka mwa lisolo tokota mwa nini nde toyokaka CNN azalaka kolongo ya CNN ezalaka à cause ya kimwasi mobali ya ye na Sandraline est-ce que te bazalaka na bango mwasi na mobali te ezalaki kaka balofa na veni moko na Dodoma ezalaki kaka bolingo moko ya baba na mike basalaka na bango pete batika mpe kosala te mpo nayebi moto adevraisa Sandra nayebi basala pete ezalaki kaka ndeka babaka jali yoto quoi jali yoto c'est tout hein. départ nga susi nanga ezali obetela somo ya départ quelques musiciens oyo yebi oyo mona départ na bango ezali un peu ndenge nini parce que bato ebele bakizaka kaka après avoir kolonga bakizaka mwa moke le quadre kotwana koloba nini mingi bamusicien nini oyo mona badépart na bango pa ouais bamusicien ebele na mwa badépart na bango bamusicien ebele mwa badépart na bango neti ba oyo nyonso to bakena kosala académie tout ba dans académie siko bino botikala na vie pardon na kato te ba mise ba kei eta vie ezalaka ni sérieux aka mutu eshoka gesa gen passe kolonga batu nyonso ebele bongo aka mutu me aza mobali na ndimaka ye a mobali mais toujours en avier esalaki passe on dit maté petit lebo akokende on dit maté petit mochili passa donc basam aka mutu donc nako bateke esalaki bien ke bakende non aka mutu ezalaki mouvement na ye ba petit babaki déjà street ya mouvement des gens de bazaki wana fie na bango donc vraiment esalaki passe mais abi bon et c'est quoi qui sinjora et c'est quoi directeur Faustin Diata vieux Faustin non directeur l'abso tout le cas musicien ngana na lola mwana Michel Bosson o la bandi lola mwana nazo na yolo nepse yozo mba bien babi to mwana yogo na tena moto na ne pas confier mide nani ba kina ba fali ba soleil ba ye ba kusa ba Jordan en tout cas ba ye ba te bele ne ba ta sima ba pati bas ba te bele ba se bele na garçon mo so ki mulayo na communiquer nga alors tu ballon basket na Congo bo atika pe na poto vraiment tant ba ye lokola ya zaki wana ya babia lokola yeri kitu chale wana en tout cas et comme déjà baye ba répéter loka baza artiste 2 jours 3 jours c'est bon ba juger là et comme kitoko to mutu ba fallait ko ka ba kena ba ngoti et comme ko fait que ba CNN bazana bango fallait ka ba fali bazana bango fait que ba bureau bazana te bureau kende bureau kende pardon fait que soleil bazana bango donc ba Gibson Gibson Butokondolo. Est-ce que Gibson mona pe ko yana ye? Oui, yepa na mona. Yepa na mwana ngauté matadi. Yepa na mwana ngauté matadi ko ya ye tokute na liboso ya lupango Kofi na Osho. Qu'est-ce que genre boni na mona Kofi ko nga mona Kofi na ngam na mema ya yebi. C'est vieille wana. À cette test na so mba très bien baba tu va s'appeler Kofi ba s'appeler. C'est mon grand frère Gibson Butokondolo. Si le lot abosana apengate ko abosana ngati on mona ba arriver belé on mona pe ba départ belé ngana c'est pas mito beta parce que eza réalité oyo o mona na kati ya quartier latin alors toi mona ba arriver ndeti ya Jordan Kusaye pe rubi abe parmi ba mission mona oui ya kutangati kusa akutanga départ na esko kolongwa na ye bon azarane on azarane yemba alors no yemba baza ba parmi eux ba chanteur basi qui pena ba grand T par rapport on est ba grand frère so bazaki ba babia ba sam chitunde bazaki wana ndenge ba beriki tu balaki wana mais elo gezaki pena ko simba ye makasi zaki danse ye pena na danse deux fois kolongwa na etoka ke Kofi mtalongola yi aza parmi ba seul musicien au Kofi via boyana oui il va nyoso ka to luba oh mais to sola te gérer ko santé ko gérer biso ko ça so vérité ko sa biso te lelo ko ba départ na ye alors ne ba répéter ne ka via boya mbala mo ouais ne ba na ngate eza via motema na ye abi kusa de sous te sinango na ye ba na ngate eza ba msu Kofi ba sa biso te ba na ye mo kwa ala muibo yo le soute vraiment
Donc, Kofi, tout le monde a quand même ça moi trop pour Kofi pour maintenant mon Congo, le clip de fois. Est-ce que Zalara Pena qui est parmi bateau bandoko sala qui via linga yemingi to? Ouais, via linga, sauf via linga t'as voyagé t'es. Kofi soit linga tu voyagé t'es. Avoir jamais ta babex, t'as mon Kofi presque partout en Afrique, t'as mon Kofi partout. Via linga n'est mais barota soukande bon. Qu'est-ce qui fait qu'il va bercer ce bêta maillot là on a mon tika là jamais aucun des poteaux. Alors à l'époque vous allez vraiment des soldats. Ah, n'a habité bon. Kofi et puis Serouana a ebeke n'a pas moi ça battu. On me met quand on a été. Mais monsieur me suis pas allé bali à bateau. Ou non qui des poteaux. Bon. Ebeke na moi ça battu. Ouais. Na on me met bon on était. Ebeke. Mais on monsieur me suis pas allé bali mi bali paye à bateau mais bando qui ndi quand même. Côté wana. Bon ba musicien ba mi bali hein. Ba musicien ba chanteur. Ba danser bando qui ndi. Ba na basi hein. Zambiranga ya Nelka vraiment Rico Jenny yaya vienanga chamuna Rico Jenny na pesi mbote bon ifia zo même pena mingi ndeto zaki na streeting na so quartier lata mais ba mettre balo kendete mais so porte parole to kendete ezaki pena mingi na yebela ki bato basaka musala ba danseuse ba danseur na ba chanteur na ba tasima ya yeza olinga pa bateau pena ba salam sala quoi. Donc voilà, toujours na Kisinjora to mais moi solo moi Kisinjora to beta moi histoire na. Alors Kisinjora est-ce que loko en fait dérangeable biso moi mingi comme yo vika na Koffi Olomide yo nos amis placés pour nous expliquer biso. To ka ki ba danseuse pas Koffi Olomide ba bimarate. N'habite koto wana. Commentaire kozanine pas Kisinjora. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Et ça, tu as mis Mama B. Pour Bibi Secret, Azaki Petit Serre, on a l'anda qui est ou à l'andanga, avant dans le quartier latin, à Beta Bercy. À cause de Potemon, à Yabilamba, sur un peu à Bilamba, à Yabilamba, ça va libre. Nous avons libre à Paris, on a un tambour dans la bango. Au moins, il y a besoin de campagne, il faut qu'on protéger bango. Nebi baza koloba surtout tama poto to tama na ba maître na ndenge ya mabete na ndenge po bibabi na magasin pe na ko kimalanga mais ezali ka un esprit que ba maître ba protéger biso même à wana kichasa sanali na ba beauté sama petit sœur ils mamba solo ba fanda pa na ye ah ils mamba solo ba danser ba fanda pa Kofi wana na voyage tenalo ba na kin ba tika ko vendre panete ni kilanga BBC ka wala nanga ba fanda wa ba danser et pas la bonne ci bibi olova et pas na ndako ya na e sanali na zo ba ndako na ba BBC ba tutu ba fana ba ndako na bon pourquoi Kofi ando linga te yo approcher ba danser soit pour vous allana ba danser linga te ninga ko talo tika na ba danser po bi question so basi elo ko beza na ngote wana ba petit sœur na ba chouchou banani ba lege bele wana ba midi banani ba petit na ba lege bele atika la ko bangela auto zana ba danser mukolo mo ko tuté attaque du dete non parce que donc comme vous savez que le est la vérité non linga no c'est vérité non ngande melo zana ba danser tu matela bango bisima ko ouais to na aéroport to ji bango na zakana bango ndenge toyoka ka mara soit na ba danseuse ba racheter toyoka phénomène wana nde sala mara bongo en même temps toujours ka pe phénomène habité comme là il actuellement à niveau ya Paris ou azana comme la justice côté na lobanine ouais côté na loba vraiment eza pasi na mawa ba mama ya bana nande batinda bango po bana bango bazwa mukanda na niveau ya Koffi Olomide mukolo moko takoki ko violer non moi ça violer non banana déjà ti ba yakala banda kuna bango ba oti banda kuna bango ba yana ba mouvement ti ba maison mais partout ba yaka déjà mutu déjà yeba déjà mibali pour on s'appelle moi na peno ti pa na ndako vraiment otanga kapona ba mila musique oko banga ba petona ba kosela ka Koffi popa za mukanda c'est tout Koffi violer mutu te puis ndako bazale ko vanda na Koffi za ndako o ali ya zakawana mwasi ya Koffi Olomide bafana ndako moko na ye
mukulu akobana kofiyo na mutu ndeni eza soki 4 chambres sur 3 chambres badase balara bango nyonso to bavoyagera balo voyager 10 danseuses 8 danseuses 4 na chambre yena lia kuna bakofiyo mutu ndengeni akofilo mutu ndeni saka bamitema mabe bamama na bango bayebisaki bango mpona kozwa mokanda fo bokosela kofiyo nde makambo eza nango balokuta nga navai mpe na bamila misiki ebele tomona mpe badanseuse mpe na moso abetaka na ye mwa moko mpe azalaka na chéri ne président na ye eza nango normal kutu bango balingana bango mpe bongo so mpo soki mpe ayeki danseuse lider mpe alingi ete basepelaka mpe te ebele kutu bakanga balider mpe na bakisi enga bakoya na ye na elika ye falinganga ebele badanseuse namona monango nga namona asime mpe président de chichi mpe akangi mpe président azwi mpe président na quartier latin mpe na quartier latin namona te baplace mosuna kama bakofie makambo na ye banini nga amonaka te nga tozalaka nde makambo na mosusu mais oyo nazoba mwa otanga bakombo eza te parce que na viva amona na bamouva mosuna azala na viva namona mapela mo pour exemple bosama mona bano mais Kofi tika omona te na bi vérité asa omona te. Bon, on comprend un peu parce qu'actuellement vous avez toujours pas à Kofi Olomide, mais quoi un mauvais souvenir quand même moi les raté ou écouter na quartier latin. Ouais, mauvais souvenir dans quartier des Zagaga. Étant voyage à Zénith, atika petit sœur na bibi secret. Ya on de ça là passi. Na on peut la longueur na yana côté BCBG. Tant on a eu bibi na meme na BCBG ça test bandimie. Ko fait meme le klanga na Bexi ko longa après la longueur yango wana. On a longueur moi na kepa jibe piano. Donc longueur mauvais souvenir nzara yango wana. Elle atika le parce que to la rané chambre moko ndako moko le klanga sala ba 3 jours alia katalela kaka. Ndeni bato baki simalanga na bato ya memaki. Bakei Zenith ya tikali ebika ndenge salaka bana baston ba ya mona ba jino ba bilamba mo ba boite poto ya koka ko supporter mo te salanga vraiment mauvais souvenir ka mauvais souvenir. Alors juste pour nous même sur le but que Wan les gars mauvais souvenir mais quand même qui se joue quand même ma bela au bêta parce que vous mêlez quand même dans quartier latin non peut-être na tombe comme ozonga si peut-être les kana suma ndambu départ ya ko départ ba académie yo sali que yo poza la wana mona mobile ça quand même makambo bela au bêta la biso il faut ba que ça sont les solo goza mingi mingi pour to yeba vraiment parce que les testament ba no bazo ya ba robota mona ba mona ba émission ba yeba quand même via qui se joue avec ça ma solo ni qui se joue au bêta la biso. Départ quoi départ et salama na moi mingi na souci na ngezali un peu moi li solo ndeti tant kade matongo ekendaka basamba ke yi lo ni le kaka vraiment wano kisinjora apparemment ba contacta ka yo pe ki sinjoro rejoindre bango tout ça qu'est-ce qui s'est passé moi li solo côté wana moi li solo OK na comprendre bon tangu bakesa l'académia na Paris biso tona bakin babi ke kisinjora élément ya Kofi Olomide kisinjo komoni yo fo oyana biso moni vie wana déjà masolo déjà KO ane babetaka disque bango ka moko wana simba wana baibaka ke Viagra vie pena oza soute Viagra babeke vie oza soute koza soute okufa te kwa ya kolala na musique quoi nga tellement na vana na Kofi Olomide trop na mutu na ye na mayele na ye na bininga ayebo komanzembo na beti nga na okende te ngana zaka na vivie mtafuli bango ngala zaka na via fula ne ka ngai via za prêtre quoi mais lelo petala lelo bango bana basaka album ana moko à part ka banzemo ka ba mana ba karata tembe sala bango ti lelo bana mikili wana ba beta ka banzemo ka ya Kofi Olomide bon pour ngala mona ba sa faux choix so bazaka na quartier latin ti ba ne wana ti ba 2005 de lo bata boite banga bazala très bien banga bazala pas boite vraiment banga bazala boite banga ba niveau mususu eza ba pressé quoi eza ba pressé banga ba niveau mususu banga bazala ba banda quoi danger banga bazala bien ba plus que écoute ba fali quoi banga bazala bien pour niveau Kofi alors foule la bango ba Suzuki ba Samba Modogo non na bango nyoso Kofi so ko regeta mingi nani lycée na bango na surtout de bazaki wana mutu ko faire ça ko regretter mingi petit na ya mobali le bukabuya
Soliste na biso. Soliste. Alors beta très bien, très bien, très bien. Vraiment alors beta très bien. À Paris, Moussa Zate. Ouais, alors il y avait petit né bourreau trop. Alors il y avait petit né bourreau. Moi c'est moi zonga qui. Bourreau zonga quartier là. Mais ayo kende sus. Bon, il y a mon cas pressé na épée, il y a na sukotala lelo. Soit ça gine héros na quartier là ti héros. Na zane très bien. Yemoko. Aussi relo le kata kendara boyega. Non, Yemoko, viens senga Yemoko. Balongwaka bango moko soka kipi moko yeli. Ezala l'histoire ya moi cité histoire moko boye. Non, kofi ba ke wala moi sina buro. Ah non. Viens ata on ata. Elle ili muswamba yo yebi. Papa nono li chumba moté maman Christine Mandoi. Le styliste londonien dit full business. Ya Didi. Ya Robi Fouemba papa na Robin. Voilà, donc lentement vers la fin parce que donc comment on a vers Nasuka parce que le lot on est tout sur la rare l'isolo ya Kisinjora na quartier latin. Mais Kisinjora a prometté qu'il biso qui le leur bet la soga la vérité. Donc toujours na sa vérité ton ngene. Toujours na sa vérité. Non to que gauche droite non te. Non na qui était na zakabo. Ouais. Ngala moi catholique. Ouais. Papa caméra zo. Biso bana Marie. Oh le lui on a point selon le point. Na longol o pena ba prière na tu na sala na chapelet na bon o baction est-ce que ya ni ya ki star ok ya ki Kinjora quoi ouais voilà donc comme ça vers la fin Kinjora actualité na actuellement ils a quand même ni parce que to comme on a besoin suka anel ka musique ya passe hein musique ya passe na ebisio musique ya passe na niveau moko musique congolaise toujours souffrir faut ministère de culture art ata situation na biso bato to esika parce que ba areza na njoto ba misala et ali ba nzembo ezali naza na groupe mon matoza baza plus de 22 personnes ba majeur ba tata mibimba soutien zate manager azate producteur azate donc vraiment bon c'est bon déjà tous autres messagerie ka kitoko mabolin bato binango kala mingi te na nzembo to saleli Mireille Matingu la plus belle femme du monde. Il y a métis, il y a métiola. Nanze beto seli akasavu ya dia tabao bato bazadi boka nze mwana tita lango kasavu kave. Vraiment soko lingaka nga vana lingo kota kave omona bandeko nango mona école na tanga na kasavu bato bako ko kala mingi te nanze mona seli ma fille ni de maman Njora. Suka na barumba bato bazadi cité. Vraiment nazo bunda mais et simba nango. Et là, on a regretté mon qui n'a pas ce qu'on regrettait ton dernier moronda. On a les cas trop vite. Peut-être ton dos est là, on a fallu et qu'il n'a pas vitesse mais qu'il n'a. Qu'est-ce qui s'est passé ce côté-là? Et ben d'abord moronda des années. Moronda, tu as un producteur pour la musique, ba musicien nangai. Moi nanga Prince, album moi na tant que bimi, ba jouer ba coach pas héritier. Azaï na nzembo to saki remix ya babia chanteur na moko moi si abali na Italie babala na Italie babala baba sa potoka ne balingi komona Kisinjora présenter te bazoye na Italie babala chanteur na moko toka me bimi akepa wera producteur a fâché ma bête mais yo yemba te ba on ba yemba ki fa bazala banzemo basala ki wana fato ke ba mikili ba partout ba Dubai ba Angola ba beta ba concert yango pe pauvre musique asilika tilelo yabe moronde saneti kolala mais ezaba œuvre nanga ezali déjà c'est bon na kitia saison le cas déjà bato ba se plana ngo ba Elvis Alomba mokonza wartelo ba yebi José Tumba agence ya Sir Moya vraiment c'est bon mikolo yo tozana cria mabolin tozana cria dasa Cristiano sera tiebi a se plana ndenge nini tozana crime suto sali wana nzamba sala biso na mokili lolenge mibale asala basi kitoko tala bokoto na sima biso mibale tozwa kaka barabanda ezoya na yebiso me awa na bashisha house masolo awa eza dégâts bato bakobina vraiment mama na générique pona yoki ba générique géri nazobanga mwa mokeka ya héritier wata ye pa na yoki ye abeti mais bato bakayokanga bazala desite.
Ok, voilà, un grand merci de partout où vous êtes. Hein. Tout comme nous sommes presque à la fin. Un grand merci à Van Moana, Yom Tozenabiso, Simpson et Célie. Un grand merci à Doyoué, Rihanna Domingos, Cinti la patronne. Un grand merci. Junior Kabananga Okosha. Non, ça n'a jamais. Garçon Pimbi. Et Nakati, Junior Otengi Kabananga. Ouais. Allongé le pas. Namoniete? On est à coach Bengi Mutasala la sélection. Ah, obi soto pola ki soto pola macho basi me po garçon azagite. Ngalo tune mutu mo mbinga mo mo mulai bo so sanga wana na point wana na nef wana. Ase posaka. Junior wana ngapena pona ngaki sinjora. Tant na mona ki était tant combo na lela yemba la moko na classement match Zimbabwe. Na bime bakambute yende yene mutu ataka babi yene mutu ACP Sara biso vraiment coach Benge soso na nga zo saso kabananga wana vraiment très important ye bitera ya kana uchole kat ata mo bitera na biso vraiment ba tika Junior kabananga vraiment place oza na peso mbote moi c'est chimel moi c'est na pesi ba mbote na linga ke minga betaka bien vraiment na pesi sous bana vite bana veya bonne chance ngana imanye na makila mais mikolo imana limbisanga pardon et coupe fona fotika na Kinshasa et mama mboka po bazo ba les congolais ta finale babi Congo était finale babi vite à terme ma nation ngapena je suis avec club na comme ça vite à 100% muyaka na komi na muyaka ndimi na komi na muyaka vraiment et puis na pesi chance na joueur on a CP na makasi et momo wana. Oh, et Momo, non. Et Momo, non. Vraiment, je t'aime beaucoup. Hein. Vraiment, et Momo, je t'aime beaucoup. Courage. C'est pas ça, c'est aussi la finale. Tu vas bilo quoi, on a misika, on a. Qui s'en joue à y melon jumbo fele quoi. So, au tir à bien Momo, on a un melon jumbo à offele. Ngamo na foot à studio nera la PCO CD. Cadeau na ngwana. Ok, voilà. Un grand merci, Marquis Kitenge. Un grand merci. Papi le roi Formule Asuka, carte illimitée. Bilangaya héros. Un grand merci. Vous êtes tellement belé Clédem Moussoaili, Silia Djoboke. Vous êtes tellement belé Botalabiso, Cédric Mabeka, Maître Desbords. Vous êtes tellement belé Botalabiso. On est vraiment arrivé à la fin. Qui se tourne au Kabouanabiso? Non, tu le moi un peu 30 minutes ou peut-être message de Rosala. 30 30 minutes, 30 secondes. Waouh! Et vous avez 30 minutes, 30 secondes. Remerciement sur les alliés. Si un mot de la fin, rôle au Bagozala. Et puis pour clôturer notre émission. Ouais, et cette émission, et l'équipe vraiment très bien, elle a CP Makasi. Dans le bagage, je suis congolais, tout tic esprit mabé. Naki Sinjora na loba. Tout tic esprit autocomi na yango. Biso ba congolais. Muninga bolingani bien na musika. Yoza na France, to Belgique, muninga na Kinshasa. Muninga to na Lubumbashi. Pone oza publier. Mutakala muninga eza sacré. Njota moi si njota mobali eza sacré. Azana ba neve, ba mama, ba bokilo, ba nini. Un jour l'aime soit président de la République mboko, un jour à cause la présidente, un jour à cause la ministre mboko yo. Tolongola esprit ma bien so ba congolais to komi nango ngaki sinjora nazo sepela nango te na ba gabonais na ba nigérien na ba to mona makambo ate na internet to mona kaka biso kaka ba congolais tolongola esprit wana ya ko filmaka baninga ena normal bolinga na musika la kisanga muta la kisio pourquoi soki au sein de quartier bo soini to bo boyani bali bala musoko fa raison ngaka ngoti. En tout cas, merci les tueurs de Lyon, David Mwanzana, là au fort. Merci la Maurice Yahweh, Lèvres Rouges, monté ma bibi sur le Fombo. Batutu à Potosi, mais comme les pétroliers de Dallas, dans là au fort, Nani Kachouva, Fabrice Kachouva, na Pessimbo, na Denis Ikwa, ya Julie Monsete, Balobi, mais rêvé, ma solution en Suisse, wana, Yonde Makambu, mais rêvé, ya Kumu, ya Pape. Balobi, Bana Poto, Olo Kasuka, Nazob Sabino. Et Zalarake, ozoka mukongo pasi ocho bota oza problème moronde te na magalisu sute moi soza mai uchini bakisi na Kinshasa ba kisa bokoko solution ezwami na Suisse wana mais rêver ba solution yene makambu quoi. Allez, merci parce que tabalo non linga tout ka boita mon vocal. Obinga na imba ouais yongo lo benga to sulni ngona to ka boita lo ngala nganjamba salanga Nganjamba salanga na voix na nga ya batata forme na nga ya mibali
kolobananga menaka mwasi pour kati nanga surtout et mwasi kati nanga so sike mutakala momi mais esa kaka nenzamba tindanga la mokili lokola ka mobali vraiment na voix nanga vraiment lokola mobali na makamna surtout lokola mobali donc na yembeli nangai esa teke na yemba lokola basindi la kerte le pate bolingo na koyemba bongo te timukile kufa voir fini ya basi na koka te mpo nzambe asanga na voix nanga vraiment nempekele omwa mokila linga koyemba mingi loko bavoix rock oyo bavoix ko anelka ya bavoix moko rare même sindi même mese 30 akoyemba ngo te akobisa voix oyo te nga pena na bule pa ba mindere ka fa bita kose ba mindere ba mona mwasi mokisi nzoka la pièce rare le papa mbaloba papa maboka nga pamba te ba ozala la pièce rare donc nakozana voix moko fini te soki ndeni te ngofa bana mapena mindere ba bana pena mais ça ça mi garçon une fille de la forêt. On se dit à la prochaine et puis bon ya golobezaka nde commandant suprême otoloba biso toza basoda ne tolaka pembeni des majeurs comprendre alobelaki nga lisusu poste non na ye de bambongo alobaki akomema ngai vacances nyonso na poto nyonso sepo na boya Christine Nzora he na mituni ekobo péché to délivrance ango ça va anga o Fabrice Kachuva anga Christine Nzora ya mama en tout cas merci beaucoup pour la opportunité.